J'ai 40 ans. Yo bi niveau na bima na libanda na 15 ans. Biso kola samba parents. Donc na kola na vie ya mwana ngamo na mpesa loi. Lelo sono la nanda ko ezanga na lingi. Lelo kute koma zaiko il faut futa. Wana zaiko ba mama ofele. Aïe, batani za association na kit de club na olala na kingwas na olala na kokate. Maniro banga okuta na ba tubo sona ba. Ba onde ba banga kokuta nanga. Na yo pi obimaka te. Nga bimate parce que na kokana nga suma bwana te age pusani. Ba yo beto yo ko ya msu problème maniki. Vraiment tongo banda ngo faut comme ça ngoti na suka tselo ya kwa tongo lu problème. Mais bon pas kana kona parna bango jour okuta na bango bagare. Ba ko betanga te na kutana leke chwa kima. Ya na mutu nyoso ayebi de kwa ya vivre. Kana place na telema. Ya yo ka tanga na obunda no nga moto na benga ba body set va de 10 directions. Na benga ba esprit. Obenga ba esprit. O demande ki na benga na ole ba no makama ba longo wa ata na ole ba no makama ba mama yo kasi ba sabaya bango moko. Oh, ba kana ba bisimbiti. Ba kana ba bisimbiti. Yonde za oh. Tanga na benga mama ki pamfita yana bisimbi, tanga yana bisimbi, tanga yana légion ya bisimbi. Asa yoko Karina ko buna légion bisimbi. Ba buna bato yo so mona bango ti. Ma gota ba kumba bato kwani. Yipa wala to ko funda. Afunda na yeo, afunda na ye. Bonga ni na olemba kasho pafia za la ka moko nef. Pafia ba base za ka mo e bate. Domani ki ba kisi na ba protection ba kisi ba bitumba. Na bo megarater. Ya ba kisi te ya bonzambe. Bonzambe ya makasi ya mabela Kongo. Yezalinga yesangisi biso. Bolimwe koki kobongola bongo ya moto. Polini mama ngana zala desi. Tala yo tikingai. Moi votre humble servante Trésor Caroline CK toujours chaud. Donc ngana ozala na solo bana Dallas ba comédien nyonso o bazali ba uté Kinshasa ba ozala wana ne manquez pas boka musique ya bien. Ata butu e umeli na bomo ilangai. Tongo ebonango kotana. Na misa bomoto nazomona te bilaka na yo. Na teli yo motema. Olobaki na kozala mokila te na kozala moto Igela coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda taba ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te.
pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde naninga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc a mutanzala te. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Rafingindu, le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto, ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Rafingindu, Congo promo ne tombera jamais. Bigolo Congo promo nde. Ouais, balobi Rafingindu. Congo promo toujours, grande puissance. Come Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babunda na nango. Rafingindu. Congo promo. What a plus, what a the boss là. Allô, c'est bon? 100. Bonjour, bonsoir, très chers internautes et soyez les bienvenus sur votre émission King Plus Luanda, présentée par votre simple serviteur Miguel Nyema, autrement dit Papa Ngilungu, le king de la presse congolaise, Nakati Angola numéro 100. Nana réel plaisir, il y a un maniqué de John, star, il y a un jour, femme à l'actualité quoi. Merci de tout le monde. Merci de partager d'avance. Merci de commenter. Il y a ma motivation. Merci donc tous mes codes qui na mani qui na réalité tout na makamutu tout les mikolo oyo tout quand on a bino ensemble né botinda yenga Florida na Paris to pesi ombote yum to tinga mingi nyima lugela biso no mani qui les jeunes mani qui jeunes toi na que je dis déjà bonjour mani qui les jeunes. Bonjour Niema. Bonne santé mère. Santé ça va? Sigo batu ba talo monde entier ba talo a to na Congo promo na RTNC ba site tout. Elodie fait finaliser armo. Yo be RTNC ba site tout. On a selon là. On a selon yo. Vraiment. Et bon film na film to lo ba. Non, on a selon. Ah migi. Elodie fait. On va dire polémique kasi ko. Elodie fait na Hambourg au Talabiso. Babi ya gabi wa belo. Elisabeth Mayengi Nzambe ya ba mama. Elodie fait puissance domine la puissance. Ndombe ya Nelin Sangu. Ah, puis sera Nelin Sangu. Au robot rappelle Elodie fait te. N'invite. Ah, il faut boire mon feu, Nathalie Neymar. Oh, Elodie fait puissance. Puissance domine la puissance. Donc, Elodie fait tout ça en beauté. Venabiso Willy Mouchen. Il y a côté mascotte. Azawa, il y a Willy Mouchen Nico Damboka, Anna Libanda. Vraiment. Il y a Willy Mouchen Nico Damboka, partenaire officiel David Louté, Tekeli, Tsumbo, OGEP séparé. Internaute, tout le monde a biso. Merci. Tout le monde a maniqué. Santé de la Moni, ça va. Togo pas actualité, tu rattraper l'actualité au Tibolo, au Cacho, de Toulobaga. Maniqué de John à Cacho, concert nous banani, tout confrère nous banani, joie été motivé après Cacho. Moi message, moi Kobenga, moi. Mais n'y a pas de moi pour ma chombo, na belle maladie à coltan. Donc, nous avons un compteur contagieuse même. En tout cas, tous les téléphones de Joël, de Laura Chou, de Jonathan, Prince, il a été saturé. Ken Pianako Kolobate. Ils étaient vraiment de cœur pour Monaki. Net Ninge Yinda qui moutunyo so bao bazo finga bazali bao yo pe bazo tia commentaire bazali bao pe bazo malamu bazali bao pe baloba ki pena o eza malamu ke manike jama ko finga Willy Musheni. Ba oyo peto sana bango kala ba bimaki pe pona oloba keno yena ye ba yebana na tongo bino boye le retard botika songi. Merci beaucoup. Tout monde ko kangana yo et bouger Facebook. Quelque part pour qu'on comprenne batu balinga hote hein. Ba ngapa na mona batu balinga nga plus ebele. Ba la mama bazana la bouche autorisée zana to ka batu balinga ngebele na ba fan ebele na mona on surtout jour anniversaire na ngai bang sanga kutu. Ba publier on dirait na kufi. Na banga na yo mona ya bakanginga etamba publier photo wana ezande balbai na batu bola muka e maniki akufi kuna esika bakanga ko mais merci beaucoup na ba balinga nga te quand même
balobaki merci beaucoup en tout cas. Lelo maniqué to na casquette nini. To na casquette nini et pas Fally Ipupa du King. To na casquette nini maniqué. Ozaka nani, ozaka chroniqueur simple, to ozaka pire ndeko Fally Ipupa linga raté ba toucher. JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga na bureau alors. Ngane Mukolo agence José Baïla. Agence César basée à Rennes. Tous les voyages, ceux qui biloko comme Ningamou na yaka pona kabula biloko ba dérive za les belete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ceux qui biloko on commis très bien. Ah, muto mukirite. Soda ya putu mtatiri kolio. Ba refoula yo. Et puis kolio on a déjà signé. JB Service. Ba le sa poto, on est sur le lok. Et ça on va dire ça simple. Station Saint-Thérèse na sima nango okomona JB Service. Zerana. Quelle manière ba c'est carte mémoire. Oui, Ziga. Congo promo de Faté. Bolanda Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafidendo. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindi pour les hommes. nalinga te batouche bamise nyonso ya quartier la te parce que toa famille eyaka Fally te eza Fally parce que Fally osala succès ya makasi mpo moto aleki Fally na minute oya te toyebaka place towuta vie na biso alekaka bamise tout na succès le quadre na minute oyo mpe bamise ya génération aleki bango kaka na succès tilo parce que quadre oti obuka Afrique mikolo place akenda kobeta na age na ye wana bamise beye bakosala ngo te na minute mwana na ye azorene nde kama banaye kofinga quadre nde baofinga Fally ozomona alors eza famille na nga nakoli wana après kacho correction yozwi to reproche yozwi bon nazwi correction kaka keno namoni ka basongisongi nde balaka makasi na net correction nazwi eza kaka keno vie na ngai esinga abi nakoma neti bango te mpo baza bato ya niveau na nga te situ vie na nga quadre sozalaki na ye ntango nabimi mbamo abaki anayamba mo na ndako na ye donc areveye nga moke nani naza abe ozomibosana bato mosusu bakoma ofinga olelo koma otala bakomi te ntango biso ozalaka na bato banda oluka bavere mai bino bozalaka na babidon mpo na oservir biso alors tondima mpasi na bino te voilà lelo vision manike de loi déjà star bato baotala le monde entier ba vision ni manike ozala ngo mpona lobi na ye
Bon, lobi nanga ezaka ka, lobi nanga ezaka ifona tikela lora show place na internet. Ya na fula mikolo mingi pena po kalate na tikela net. Na otika no makambo. Na otika na sama msu. Na sama msu. Tondo ya kaka kwa intervenir sobo meki na bimina mais ta. Bolali. Ben ko tikela pena na tikela na lora show pena na tikela bokonzi. D'ailleurs pena na tikela bokonzi na pouvoir. Amia kokape hein. Ah okokango. Non pese pena. Bilombe ba shu ba dans internet. Bilombe ba ate ko leka lora show ba ate. Vous assure. Ba ate. Po bilombe nyonso na sina sisi bango yende mutaze lombe la minito. Po bilombe nyonso na vida bango déjà. Et le meneti na. Bon kotanga ba kombote bilombe bazaka ebele. Net nani? Karine. Nani? Njora. Mais yo no sika ko shota ba kombo batute. Ka nani? Lekechu? Ah wana na vida bango. Na vida bango to ko beta ta 5000 vite. Manike me. Ngana uto ngana beti 100000 vues. Hein? Bah où tu es 100 000. Émission na sala ki après cacho 100 000. Okoka. Mais na bien. Arrête la kata cacho na bouton na milati sinanu ki bo mama. Wabi ko milati ki bo mama. Yebi mama nzinga. Hein? Wabi la reine nzinga. Oyebi mama mafuta ba kombo ya bato. Tena lobi oyebi mama mafuta. Oyebi mama ki panvita. Ba mama batambola na ngonga na makolo na mboka oyo. Batambola kilometre la longa tamuzo ki chassa timba nzango makolo na ngonga. Aotamba ngunza. Bangunza. Ya mboka oyo. Tanto tanga bangunza mibali to mona fumu kimbangu vuzi akanda ndombe to mona fumu mpadi to mona fumu taonda. To mona fumu mangengenge. Tomona fumu matswa obakata ekingwa lokota taka mutu bakati mutu ko ina sema corps etamole lokoti mutu ezongisi na nzoto ba ezongi normal wana ba explosion no ba jour fumu kimbangu ba ko jour aku ayeba abana okufa na 15h na 15h abeta libumune pa 3 fois mundela kina sala opération côté lokoti na kata nzoto na ba 9 ndeni mutana michopote mutema tiluti ki panvita siko batumba na moto alobana ozonga. Ben internet pani ba yeba pour avoir ba kango to zagi na awa na kitambo précisément ko kabwana ngana yo nde ba kangi yo bo excusez niema tanto vanda na bino na signaler lo rachuna ile ngaba moni bato ba temena ba soda ba chatembe ngaba soda mais na ndi ba kanga te parce que trouble ezala si to vanda ki wana bazaki wana na ke type ngaba kangela nga place ba porter nga plainte. So na kosa ile anyoka bakangela nga nambata place ki ba porter nga plainte. So yo obondo le kanambata. Na kenda ki bakanga nga. Oh, ba luka nga pourquoi? Ngana bon tete, ngana ndeke na libre. Nga so likambo fundi nga na okene type place okanga nga ito s'expliquer likambo nini olingi. C'est ça. C'est ça. Ngana ebike bafundi nga nambata. Mais ndeni pourquoi na okene nambata seke na linga bakanga nga? Po ba yaki tina kitito na omela wana ba kena ba kena so ba na meki ba ye awa bato ba olinga tena kenda lo peut-être ba pesa ordre bo boma moko comme ça ama bomi bato engeza na charge mutuna ngana za intellectuel na bibati ba olanda ngana moto ngape na yebi tina comme na kota mbata na kiti ingila ye ngabe ni ngabi malembe mbata yango yo na kota to koti kanga photo abira kanga photo nani akanyo photo abiri mutanga photo ba publier bamona na saki matata amna no ya ikapo akango photo dossier rouge yem talaxe ba place nyoso na salaka dossier rouge coûte na sala na moto na bomi mutute na lema kila mutute sana nga oyo lingi ya mboko eza mikonda so sana na souci at mkonza za mususu so comme na parquet mkonza comme so tribunal comme na tribunal mkonza comme mususu qui va compter changer mais le ben parti ni au maniki ozo signer pour na kombo ya fali maniki oza na famille oza na bana oza bandeko baza na poso monako ozo tambola bomba pe na poso monako te na ba problème mais ozo assurance ni oza na on peut na fali oyo signer ben part so imuta toucher fali elle aura ba ocheli bo no bakata assurance ni oza na ngo oyo le loke lobby oko profiter na ya pas fali na senga elote. Mais dans la vie, on ne peut pas faire quelque chose comme ça sans demander quelque chose en retour. Moi, je le fais. Soyez étonnés, moi, je le fais. Il fallait l'ôter. Non, c'est un appel l'ôter. Il y a une question d'honneur. Ah, on mérite un mot. On mérite un mot. On mérite un mot. Ma casse.
Moi, je n'ai pas fallu la laïté. Et comme tout ça, les change, oh, a finga qui attend comme fallait que makala. Oh, attend comme mututa libanda. Donc, comme il dit, c'est la guerre. Comme ça, c'est guerre ou bien c'est guerre? C'est la guerre. Bamba finga patron na biso. Faut biso tolo ba ya bango tete. So ba fingi patron na biso. Mais yo ba kanga ki on fingi patron. On fingi ka on fingi. Te wana kutu na finga kitango na finga ba kanga ate. C'est qui est bizarre, wana kuna finga ite me bakangi. Lelo maniqué devant caméra. Au rôle ba nini na bato ba tio poids na tango ya pasi. On a pêché permission. Non, le bâtiment y a un Mirai Okito, Jennifer Mbilo, numéro 3. Jennifer Mbilo, nana Miss. Jennifer Mbilo, numéro 3. Il y a un Mirai Okito. Il y avait Deborah Bwanga, Laura Chou, il y avait Joël Kombe, la collègue de Joël Kombe, il y avait toute l'équipe de Fimbu na Fimbu, il y avait Dada, il y avait Maman Karine, le major Karine, beaucoup de gens quoi. Na Souka Penane, il y avait quoi d'accord Raman, Mopao Mokonzi, le vieux Rambo, le vieux Nika, Babi levier levier mukulu yepenande makamba solelo kwa papa ndaso yepena solelo kwa papa solaka ke wana mwana nanga aza mwana nanga te maza bokilo nanga aza mwasi ya mwana po babi azaki mwana ya kofi nga aza mwasi ya babi donc abimisinga po bokilo na ye bazo wela likambu na pire oyo bokilo ayebi eloko te po batamba la kesi vie na papa na biso nani vidéo alobi atangi kombo ya mututi voilà lelo okolo banini na batuluko ba aider batuluko ba kwada koraman Koffi Olomide te pesembo te pesaza Eric Ndombasi appel masqué fiston coloqué El Zapater wa bon séjour na Kinshasa Elvis Maël Manda Chouva Papi Messi mes partenaires lelo au promettre bango ndetini ko promettre bango nini devant caméra que Artswana to makamo ba bongo eko zongelo shooter te na bisa ke na sala ngo suste na finga susu ba bongo te na ba no répondre susu ba na ana te abiso na yemo ba na susu ozo fuli ba na ana makasi yom to pesi bango amplaire ba na ngo lelo yo kuti bon internet yo kuti bon internet na kutai bon ba na lelo te na moto na moto ya danger première émission ça au premier logo yo sala et ça la baisse des arani SOS na sala on na njora na olela po na babia na beta 800 000 vues 1 million SOS na olela nga bana nga babimi na eloko te bana baza bana ya misali boso papa nga kufa babimi na eloko te na okena bana nga mabo pamba SOS le message ne goza pour na bato bazali contre yo na makambo ekomela kio bazala na banka contre nga po mat ba pesa encourage na continuer na mokili momba so balingi so bat nyoso mokili balingi nzamba obomonoki po nzamba Dieu est jaloux makolingo so bat nyoso balingi yo ye moko nzamba bat balinga ke ndam yo bat nyoso mokili balinga ba okufati fo balinga ngate bat muso balinga bat muso balinga ngate vraiment ça biso bien maniqué de John Moussa John a assis ozongeli côté boulot ozongeli déjà boulot ya wili abaki na kena zong sam zong so de boulot okena longola yo boulot suspenda yo monire bat bolo bakina bando tindo kena suspenda lokuta kena kotina ngate mais biloko netango écoute un site na responsable site ayebi responsable site ngana za na 3 ya côté lo nyoso na lingi na film yeso ayi pa roye ata ya zata yebi pete na ibsika il est côté yo kada ise kota ki déjà to kana ba 3 wana maniqué na internet de ba yinania 3 ans. 3 ans. Oh, il est belé, 3 ans. Internet, YouTube. 3 ans. YouTube, pendant ça, 3 ans. Na banana Bista, na longwe Bista, film na longwe na check. Na longwe check na songi film. Musala ba avantage. Apona sali tokos. Moni ba avantage nango. Na moni ba avantage. Na bon elo na mona ba avantage na ovanda. Na za intellectuel. Po ba biso za batoto la ksa makambu te. Na za na 2 filles na vivaka j'ai mes enfants. Na za na 2 filles na vivaka. Neti tangu na za na ba guerre. Les enfants doivent toujours rester à la maison parce que mutako kutana mwana pa chembidi. Naza nde mona vivaka Joël a ebi naza na ba fille na ba avantage ça surtout za na ba avantage te biso ba net ovanda te
Mais bitumba eza mingi entre bino et surtout na Kinshasa ba journaliste ba politique jalousie za makasi ko se protéger ndeni à part ko se protéger ya nzambe ba kolia ba komela ba principe ni bozaka na mani otambola pe na ba te na boîte te okomi stationner bikola ba rando a joane si la ponanga ah ya yebi niveau nga kende la boîte mingi yebi niveau nga na kota concert yebi niveau nga na bina ah j'ai 40 ans. J'ai un niveau na bima na libanda na 15 ans. Biso kola samba parents. Donc na kola na vie ya mwana ngamo na mpesa loi. Leo sono la na ndako ezanga na lingi. Lelo ku de koma zaiko il faut futa. Wana zaiko ba mama ofele. Batani za station na kit de club na olala na kingwasima na olala na kokate. Maniro banga okuta na ba to bosona ba onde babanga kokuta nanga no yo puis obima kati nga bima te parce que na kokana nga suma mbwana te age pusani ba yo beto yo ko ya msu problème maniki Vraiment, tant que vous avez faut comme ça, on a souka. C'est là quoi. Tant que vous problème. Mais bon, pas quand on a parlé, on joue au kutana, on bagarre. Ba ko betanga tena kutana leke chwa kima. Ya na mutu nyoso ayebi de quoi à vivre. Kada place na telema. Ya yo ka tanga na obunda no nga moto na benga ba body set va de 10 directions. Na benga ba esprit. Obenga ba esprit. On demande que na benga na ole banoma kama balongo awa ta na ole banoma kama mama yo kasi ba sabaya bango moko. Oh, ba kana ba bisimbiti. Banga na bisimbiti. Yende za oh. Banga na benga mama ki panfita yana bisimbi, tanga yana bisimbi, tanga yana légion ya bisimbi. Asa yoko Karina ko buna légion bisimbi. Ba buna bato yo zo mona bango. Mais go tanga ba kumba bato kwani. Yipa wala to ko funda. Afunda na yeo, afunda na yeo. Bonga na olemba kasho pa feza la ka moko neuf. Pa fe ba base za ka mo ibate. Domani ki ba kisne ba protection ba kisa bitumba. Dabo megarater. Ya bakisi te ya bonzambe bonzambe ya makasi ya mabele ya Congo o secret bato bayeba te nga sala malongi manza dans na sala trois yo benga ba ancêtre avant ça il faut passer connexion ya malongi manza na sala malongi manza na yokaka na miso bato bamona te na mato ya bato bayoka te na munoko bato baloba te na sala makambo est impossible place mutu bena moni ke no place on a pena suki bomona pe komi pete manike chose grave bakanga ki le jour nani Prince Babia robeta concert tant que on va continuer ko beta ou bien ko yon après continue beta na pesa ba nerf solide ata yoki na kufia beta musique ouais a beta musique ya bon on est affiné nga sina ke ata 4 musique ya non c'est quoi te est-ce soit quand concert ngana bima te solution za marana tongo beta concert tam sumbongo zo na concert yango ndo yo futa yo kata concert posani tam suko kangama na ngana pe moto na biso yango ne fallait kana kangama ba batonda kuna. Vraiment merci pour l'opportunité maniqué merci de tout le biso Kelly Tumbo une fois de plus Orgep Step. Babi ya gote mascotte abakoto. Yo sona bora batonga zo bora batonga ke ndeti. Gote mascotte abakoto choisi matata Lancette Elisabeth Mayengi Nzambe ya ba mama kasha lobi na tanga komona hote Alice Batatu kasha yana nga bienvenue Ndombe. Là au fort, il y a un Viviane Zumba Babi, Claudine Louye de la sagesse. Jeff Njadi, le tête à docteur, don de Dieu. Jeff Njadi, le tête à don de Dieu. Laura Chou, la chou de l'internet. Donc, Miguel Niema. Docteur Yvan et pas à Docteur Yvan, d'Almeida et pas à merci Nangwanzu, Namoni Bongo, Clovis Nsola, impresario, Namoni Susu Caleb, Mokombo Nangwanzu, n'a pas si beauté. Mais pression par rapport à Kana Secret. Selon you, ma conception, musique, ça nous a donné Kana Secret. La vie à combien? La vie c'est bon. Tout c'est bon, tout c'est bon. Chérie Nanga, Kana Secret. Bébé Nanga, Kana Secret. Nzema kitoko ndenge wana vraiment na beta matena mukili e beta mi leader asali clip ya ndenge wana clip ya model wana nanu mutu asala yango te nzambe bilamba wana ba mokase ezali ya teke ba mokase mutu moko alati yango na clip apo tomoni yango na kato ba mokase wana nayebi te vraiment vana opapozaka alekingi vraiment ouais ezaki maniqué de John merci de tout le biso merci de partager biso merci na fiston coloqué Elsa Paté remonté même ma présidence Eric Ndomba s'y appelle masqué
topesi bino tu bambote bato tu bolingaka biso Isaac et Mambolo nde ezalaka puissance domine la puissance Elodie Efefe ya porte-monnaie magique yazana mabenga ngoni yazana na bibliothèque électrique et ça les héros et ça la dollar Elodie Efefe na Hamburg puissance domine la puissance donc Elodie Efefe merci la grande dame c'est-à-dire Mikolo yeni en Europe Elodie Efefe merci à tous ça pour na biso topesi Elvis Emael Manda Chouva David Lutete Kelly Tsumbu Papi Messi DJ Regen donc tout ça juste na kin pour na sala ba boulot numéro na biso ya contact ezawana to za na kin ba si je nous disons kitoko to sala ba boulot ingénieur Cédric merci pour la qualité à image person merci na bala mai tout angola kala mingité donc mois prochain to roya ra mettre na kin o zamboka banka to sala ba boulot car nezalaka El Zapatero fiston coloqué à ma prudence merci pour na ba plan elinga kitoko mbala mai tout ya Mikeli Europe partout Florida Frida au moni maramna salika pour na yo c'est la première de tindengana ya mbelo maniki Florida Frida kitoko. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que vous.